Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss et Miss Tania alors mon coco. J'espère que vous allez bien. La famille, quand on dort, on se réveille, encore une autre dossier. La famille, tantine mon quoi benginga, lobi Miss et Miss Beteli so nanga. Biso la tantine biso ezani, tantine biso aza abonné na biso awa. Alanda makam nyonso nde to sala to kita to matabi Miss. Ngala s'abonna pa na ona tongo et puis ba conseil no et ça la nga bien. Ba triste réalité en tout cas na apprendra quelque chose. Tantine abiswango aza une yaya, alubi vraiment aza une tantine une yaya, abenga aza avant azaki fi azaki na Kinshasa, abotama na kin. Tanga abotama na kin, akola na kin, akuta na mobali na ya sursu na kin, un bon tonton, to pese ka kombo ya tonton Marseille. Balingana na Kinshasa, tonton Marseille na ye baboti bana 4. Baboti bana bango baza na vie na bango vraiment ekitoko makasi. Et ko sala ke mobali na ye tonton Marseille le quoi aza na ba business na ye na ba Congo wana aza na business na ye mais siège pena business na ye ezalaka na Lubumbashi. Ba iko zo décision entre na couple na bango pa ki ova na Lubumbashi. Tant ba comment ko va na Lubumbashi abiba en tout cas ba va na bango bien. Mais na Lubumbashi azara muta ba camarade penzate tellement aza occupé na ba business ba salaka mais aza na bato o aiba na bomba solara bien. Mobali na abana ko bete eli solo ke azalaka na camarade na batanga na ye na ba intérieur na ba internat. Camarade na moko boye comme on est to pesika comme le la tonton Léonard. Habite aux na Léon tozaka na Léon masteranga mo Léon na Kinshasa aza mwana bandal biso na yeto kendaki internat boeboana. En tout cas bina kanga ko mwana Léon camarade mobali nanga nanu na mona nanga yete. Et ko sala ke mukomsuka ndi tovana na Lubumbashi atuanga na mobali nanga tozaka boye. Mobali nanga za Jean mbali oyo alinga nga mingi. Ngapi na linga mobali nanga poto bota bana to na bana biso tovana na couple biso vraiment kitoko. Toza ba parfaite mais toza na couple moko vraiment modèle ya bien. Toza na ba bonne na biso, toza na ba chauffeur en tout cas toza vraiment na ba business na biso. Mobali nanga respecta mobali nanga. Et toza ba temps vraiment entre nga la mobali nanga toza la toujours ensemble. To kolisa pe moi na biso liboso mobile ya moi si azana à 22 ans. Moi na biso vraiment ya mukolo azana 22 ans. Na bana 4. To vana bien na mobile nanga. Et nena lo ba miss na komela mobile nanga mbondote soka linga kabasi oui akolinga basi mais et comme na matoi nanga te. Na yoka ka penate na matoi nanga mais na ebiki aza mutu. Soki esali ke abima na oyoka. Mais na kanga pena mobile na moi cité. Donc na kanga etam sule to zalaka ba jeune na tanto banaye ko bota mais tant e comment na ba temps moko boye na ba vie ya ba responsabilité to nango naka ko luka nzambe oyo et sala ke mo mobile nanga sala mo ko zonga simaka na ba prière nanga donc ndenge zalaka kaka na kati ya couple ndenge yo loba il faut mettre Dieu dedans na ba couple na biso il faut ko tcha nzambe na kati tant vraiment to tcha Dieu dedans na kati ya couple na biso et ko sala que kama mobile nanga mukomso abimaki quand to sa ba business azongi nanda ko bi oh madame tu sais quoi na retrouver camarade nanga yi oyo to tangane na internat master nanga wana Léon to kutene oh beaucoup tene na bien na kendaki place moko boy et salut que quand ndenge zalaka ba kutani oh wow abi ndenge nini abi aza bien en tout cas c'est pesinga na monier vraiment position ya bien a comme aza marié yekuta aza na bana 5 à l'équipe biso na bana 5 ah c'est bien il faut to moi c'est lobby il faut tout ça la programme to inviter bango na moi sinae ba ya to vana ensemble ndenge zalaka ba ya to kutana abi oui en tout cas to sala mobali pe akutana kina mista na ye ba sala ki programme ba bengani ba sololi a passer pe moi sinae ya ndaku a passer pe mama Tanya moi sinae ya ndaku c'est quoi pesi so to pesi comme mama Tanya a passer pe ba sololi alobi ah papa Léon na sepe na yoka kaka pa mobali nanga na yoka kaka en tout cas na ozana posa boya na madame boyana ba bongisi pe programme ba ye kotala ba basali réception en tout cas ezala ki so mabimis na tchaki pena nyonso na nani ba bonne nanga basali musala donc to sala ki penza to yambi bango ba yaki na bana ezala ki vraiment rencontre moko bien après bazonga ina bango to garda na bango contact oyeka biso na biso basi en tout cas na camarade na moi ça mobile moi si ya camarade mobile nanga to koma ki benda boy to sola ka pena makambo ebele to sola bien très bien to koma ko sola presque tous les jours pongai ana Lubumbashi naza penza na ba camarade te mais naza na bato to sola na bango mais ye na zwa ki penza comme na monique mobile nanga ayeba ina mobile ne bien depuis bo mwana et puis bango baza couple biso pe couple to ko vanda to sala makambo ya kitoko mais mobile na ye na niveau finance na mobile nanga za na moi finance ya likolo siko mobile nanga
alingaki vraiment que asala makasi a aider master na ye ameka ko pistonner na ba business o biso to sana na Lubumbashi en tout cas et pesa biso pena mbongo pena kitoko to sa sortaka alingaki akota mobali wana na business wana akota camarade na pe na ba business wana azaki vraiment na kata ba projet wana et puis moi si na epé azam moi si moko a débrouillaka mais baza na couple na bango ba vivre na bango bien mais ndenge biso to zalaka eza pena ne bango bazalaka en tout cas to zwa ki bango famille to zwa ki bango penza bandeko na biso et ko sala que mukolo mususu ngai na koma ko remarquer mobile nanga akoma ki ndenge akoma ki likolo mobile azaki su yete ndenge toloba ke mama na kati libala il faut oyebaka oza ministre il faut contrôler kandako oyebake bana mikolo mwana boya zaboye mwana zaboye mwana komi impoli mwana komi boye papa komi boye mama komi boye ba papa na ba mama iloko wana photo yebaka ndako faut ko contrôler kandako ko yebaka ndako et mama wana aza mwasi oyo ayebi ndenge mobile na fonctionnaka donc accompagner que mobile na akoma ki na moi changement. Et que ça là que la famille tellement ba komi kozala mukolo mususu mobali nae likolo isi mobali ka bavanda ki ba osola na mwasi ne zalaka mobali alobi il faut faire attention mobali non ezalaki mukolo mususu mwasi wana mama Marceline wana ayaki kotala bango tantine wana Marceline ayaki kotala bango ne zalaka bazaki na cuisine bazolamba kaka mbala moko tantine biso alobi ya sala moi ko déplacer mais mobali na akota ki na kata mobali na akoti na kati nzoka wana eza après lisonde mobali azobeta nzoka ta mobali akota na kati ya cuisine mobali ya mama Tanya ou apesina lisolo mbala moko tantine wana Marceline amona ki mobali camarade na ye akoma da ko lembisela ye ba miso akoma da ko sala ba avance akoma ki pena ko sala mobali na ba avance belé pour mobali na ko betele nyos akoma ko sala mobali avance mobali na comprendre ngo te talaka camarade moi sa camarade na ya collègue na akoma sala nga boya camarade na ya mister na akoma sala nga boya en tout cas e bane ko lekele mais obika mibali bazaye mo aobomba aoboya ko choquer moi sina aoboya oyibisa moi sina aotala scène ngo ndenge ezokende moi sona kome ko sala ba avance na mobali ya tantine na biso apesi biso lisolo Marceline wana akomi ko sala ba avance muko mususu ta Marceline wana ayeko tala ba ona ndako ba bazaye na cuisine tantine abi ngana sala kwana ke na salon mbala moko mobile na kota na kati ya cuisine po ya kozwa soki bière soki vin na ye po amela vin ayeko zwa moi vin na frigo mbala moko tantine Marceline a osé kosimba mobali camarade ya mobali na ye na nzoto na ye ya bo mobali asimbi lokola boyeko asimbi lokola mobile na ti accompagne te mobile ameli ngenge aki na salon aki ovanda bazala ki wana balia ki ti ba mela ki bakabwani muko musu mobali bavandi na mwasi na tantine apenga lisolo nde to bagi mama Tanya bavandi bazosola kambala moko mobali abina il faut faire attention avec Marceline abi comment pourquoi abi non elle est très agitée aza likolo yabi yo e bien ondeni bobi kande biso basto za komi curieuse yo e bien ondeni habité Léon ayebisa ngai ke mwasi na ye azara vraiment posé te genre basio babimaka oza nkatsa couple mais obimaka alors c'est vrai il fallait me dire ça depuis longtemps ngana yeba quitté abi bon eza loko ngana pe na yeba quitté mobali na ende mtabane ko yebisa ngango abi OK na osani attention abi en tout cas na lingi yo bozala ne bokanga makama te bozala te ko bana ko betela ke maso na biso nini abi ete ngakutu na zara vraiment na ba limite ya maso musu to beta na ye oyebi ke ngala zana mwana ngana sina kolisa na jeune fille nanga soki na ba problème nanga na partager na jeune fille nanga ye to zalaka oui to zalaka mais makamsusu na lobaka te abi OK il faut kotambola na ye bongo abi miss en tout cas na zwa ki nka bongo mais etira inga na ko vanda na ndako ekomi ke santé na ngai eningani voilà après mobile na koma ko kanzoto na nga bien te et ko sa nzoto bien te nzoka ba boaki ba lesinga poison donc ba lesinga poison ba traiter ngai esili et ko sa ke mwana na ngai su ya jeune fille ba lesi poison ba lesi mwana na ngai su poison sans pour autant na ba nana zolesanga poison ngalobi poison o ezo uta wapi la famille ezaki vraiment pas si ponanga ezaki pas si makasi pona couple na biso
Mobali nanga comme ça naibsi mobali nanga mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Nazo mona yo bien te okoma likolo non nga naza problème te nga naza nanga bien. Nzoka la famille to zalaka na batu misusu ozoka nsoko zwindeko mwasi moko be muninga moko azana couple na ye oyo akoenvier couple na binote. Mais nzoka fi wana akoma ko envier couple na biso. Et pourtant mobali nanga akoma ko luka a pistonner mobali na ye. Mobali na aza mobali moko très bien posé, calme, mobali moko ya bien asolaka très bien. Mais ndeko wana mwasi ye mwasi wana tantine wana na Marceline akomi kolinga kaka abima na mobali nanga na so samino la famille ndenga ebisinga biba kusha na mobali na mbala moko ba kusha na mobali na ye. Donc akusha na mista ya mobali na ye une fois alobi miss nga na ye barate na muko mususu na vandi na payote nanga na vai na payote bobi payote nezala na lopangu boye mwa bocha mwa place mo boye mwa payote mo bobo kitila mwa mbozo mwa mpepe na bino abito vai na mwasi wana na Marceline wa komanda ya camarade nanga tozo solo la tozo seka mbala moko na kotika na ba réseaux sociaux na zolanda kaka ba réseaux sociaux ndeza na kuta na pasteur moko azo solo la makambo nzambe makambo azoteya ngai mwasi ngo azoteya vraiment makambo nanga il faut resala attention batu mingi tozo va na ba makambo bebele nga na yebisi camarade nanga abi ozoka ne mwasi azoteya kitoko. En tout cas, esimbi motema nanga na lingi nazwa contact na ye nazwi numéro mwasi wana nazwi numéro pasteur wana ya madame wana banaye ko sambela nazwi yango même si yo pe zwa to kota en contact to sala toujours ba prière parce que miss ozaleki na ngai na âge mais nalanda ko ndingo lobaka il faut mettre Dieu dedans donc nga penza na malgré nazana onyo so nazana ngo en tout cas na linga mama nzambe pe na tiaka nzambe na libala nanga nzambe vraiment asala grâce na libala nanga et le onye s'est passé tant toujours numéro wana ya ba téléphone ya prophétesse wana ya mwasi wana banaye ko sambela na ba réseaux sociaux awa kaka mbala moko na bengi mwasi yango ngalobi en tout cas ote ko sala direct moko obanaye ko te makamba nzambe makamba nyoso zolo ba ezaki vraiment bakamonga na okuta nango alobi maman c'est vrai toko ta prière en tout cas toko ko sala ni ba prière moko biso na côté na lali boye na zolo ta ndoto bazolo banangai que tellement na komeko le na nzambe mingi na zui poison mwana na ngai poisson mobali na nga komi moi un peu likolo nazo comprendre sous makambo ele kananda kunanga te kaka mawa na nzambo kaka na ba prière moko msusu na lali nazo lota ndoto na ba prière la famille tant avandi abi na lali na lota ndoto miss de miss bazolo balangai tuna mobali na yo mwasi oyo obalesinga mwasi moko boye na omone longi ya camarade elongi ya Marceline siko na ndoto balo balanga tuna mobali no mwasi aza nani tuna mobali na yo mwasi oyo aza nani nana moki bona moni namoni Marceline bazolo bananga ina tuna mobali na nga ke Marceline aza nani abi miss kaka mwasi moteme salenga bien te journal la moki tellement mobile nanga zaki nanga gentil na bite na baby sele programme na baby sele nani te na tike nanu akene mobile nanga bimaki akene musala ndenge za na bututa mobile ye leto lié après to vandi na banyo sona mobile nanga lobi qu'est-ce qui se passe toi et Marseille tala na lali po mobile nanga ke soki na loti bandoto nanga mingi et ratate na si mobile nanga qu'est-ce qui se passe toi et Marceline abi non y a rien nepsi papa Coco Sanga était dis-moi la vérité. Wana ba oloba na français. Abi toloba mi français. Boyi ba talubumbashi ba lingara mi koloba ba français. Abandi ko sambali mobile n'est encore un grand tonton, un grand monsieur. Abandi yebisai non, il y a rien une fois na cuisine, j'ai pas compris. Marceline a lokaka simba ngai na nzoto na biso bomba ya mobali et yanga na zaki wapi ote yo o déplacer ki bobo na bi pourquoi tu m'avais pas dit on a lingé ko choquer to ko sala opacité après a comment ko accélérer na makambo ebele ko benga na ba téléphone makambo ebele et ki ko sala mko mususu ayeki ko loba ke mobali na za na problème mbongo et pourtant mobali na nga to solo alobaki ke naza makambo ko ya ko yebisa yo tango ayeki ko yebisa ngai ngana yebeke ayeko kofunda mobali ezala entre biso na biso to pesa na ba rapport na ba couple na biso tango bani ko soa na ngai apa ko bisanga mobali na nga kutu makambo mbongo ne na mona lisusu te akomko ba mambebele et akoma ko luka ko simba simanga ayeki ko sala ke to pesa na pour rendez-vous to kutana quelque part en tout cas na kushana mwasi ya camarade nanga alobi c'est vrai ngai na lali na solo tandoto bazutu na ngai ke balozo bangana tu na yo soki Marceline azanani est-ce que na yo moto lingaki camarade na yo oluka camarade na yo na vie o monana na camarade na est-ce que ko sala bona camarade na yo
Est-ce que tu peux faire ça na camarade na yo? Pourquoi ozaki na bolingo camarade na yo o yebisanga mais au comité na niveau au salibou? Et en plus ngai ochenga wapi? Ozoti kangana liana Marceline Melana Marceline alors que Marceline azoya a commis na bolingo na yo a commis amoureuse na abi non, je savais même pas qu'azaki amoureuse nanga. Akomaki kotala nga na ba misu moko na koma ekomona ngo na baki na ko maîtriser dossier oyo et puis ti na koma na niveau ke na koma coucher na ebi même pas ndenge na koma na niveau wana. La famille et ça là qui vraiment pas si maka. La famille et ça là qui vraiment pas sabi miss nazaki na choc nazaki na passe mobile sengai pardon maman excuse-moi na o salamaki excuse-moi et ça là qui vraiment passe. Et ça là qui passe na lobi ah poison o nga na liaki donc ezala qui est pour ye camarade wana Marceline abete na ngali solo une fois ya mag aza jara bato o soko vaina aza mutu moko malam mais tant bani ko vane ozo yo kam makam na ye aza tellement agité aza basi oyo aza na mobile aza na ba moyen mais baza nje basi o ba kota bandaku baza basi oyo ba aza na motema moko na ebite ndenge nini azalaka. Au moins nje mutu moko malamu mais asa mutu moko asa très agité donc asa mutu moko donc moi comprendre bien exact donc na ko comprendre que poison o na lia donc yende mutu alesanga ngo alesana mwana na biso poison po alingaki mobali nanga donc lokola mobali nangai esimba kite akomaki même na niveau que tango lesinga poison aye kolesa pena mobali na ye poison donc mobali na ye pe akufa donc batikala na mobali nanga basala libala na bango. La famille de Miss et ça là il passe mais pour ba yeba penda que poison tant mobali mwasi mobali ayebisi mwasi makamwana nyonso mwasi en tout cas aluka ki a contacté mobali wana mon papa Léon mon camarade mobali na ye. La famille ndeko mwasi alobi ake kokuta na camarade mobali na ye après avoir que soit na mobile nene mobile na ebise ba makamundenga mobile na senge pardon à s'excuser alobi pardon zo senga nga ya nini yo eloko saleza trahison o ke ko bimana mwasi ya camarade na yo camarade na o luka après des années quel que soit mwasi na a séduire yo basi bazana bango ebele soko linga ko bimana mwasi pourquoi linga ko bimana mwasi musute ka mwasi camarade na yo abi axela kingai akoma ko landanga tina ba bureau na zalaki isusu ngai te na ndenge na koyaki na miyebi pete ndenge ni na kwei abi Mr. Miss fiango tantine mwasi yango azaja rabasi oyo bakota babisika aza mwasi moko boye o baza mwa misu makasi famille bango bazaka batu moko boye donc na ko comprendre que na mobali o avanda na libala papa ba na ye asala ka ba biloko bakokanga moko boye ba biloko moko abongo. La famille ndeko mo sabi miss na tika ke ngo boyete na ese mobali na ngai que il faut na solo na mobali na atana koloba teke mobali na poison na lié moi c'est la mtalesinga mais na loba na ye quand même que moi sina yo il faut interdire moi sinon akoma ko ya kolanda mobali na nga pa mobali wana azoboya mobali na azoboya abi miss na sali penza nani po epesa moi ba jour ba mikole belé pe to komana suko benga na tena camarade wana na tika ki et puis là na ko sola na mobali na mobali nda azo ebisanga lobi na si mobali na ke il faut interdire moi sina yo tala moi sino boye na linga écoute ko benga ta Marceline ngote na linga ki pe soutenir na téléphone na bloquer ki na checker vraiment na rejet na linga ki soit pour ça pembe na ngapte tant on a ke ko luka mobali na to kuta na mobali tozo sola na ebisi mobali na ke akebisa mwasi na ye na lingite parce que mwasi na ye azoya ko semer ba problème na kati ya couple nanga mwasi na ye azoya ko talaka mobali nanga na misu nini mobali nanga kuta sokoka ko yebisote en tout cas nga na zo yebisoke il faut faire attention na mwasi oza na ye azolanda mobali nanga azo accélérer mobali nanga na bandenge nyonso et mobali nanga même azaki na posa swana mais azomona ndenga swana ode papa na lobi je suis au courant de tout na yoka ki makamu nyonso ndenge mwasi nanga komi koluka kolanda mobile na yo en tout cas naza au courant ya nyonso ndenge tozo baboye mwasi a checkinga poison pour mwasi na aza jara basi o babimaka na bango aza na libala mais azobima alobi Mr. Miss ndenge mobile wana na yebisa mobile wana bi poison naza nango mwasi nanga mtalesanga mwasi yango nasina tinda ke nazongisa ke pa ba famille na bango na Kinshasa tozaka na lisusu te tobeba toza sous ensemble te donc la famille pour na koloba ke ndeko mwasi alobi ti lelo bazo continuer mbali na ye mais alobi Miss
il faut yebisa bato basala attention tozokanisa kwa ke toza bacamarade na bacouple na biso bango baza couple biso toza couple mabe ozala te nzoka mutu mosusu akoya kosala o mabe azosepa na libala na ye te ye azotala kaka libala na yo yebisa bato bazala éveillé. La famille, il faut toujours être prudent. La famille, papa, maman, tous à la prudent. Bato, tu vas y n'abango pembe n'toyebi bangote. C'est vrai que bato nyon so baza mabete. Non, bato nyon so baza mabete. Mais il y a quelques personnes au baza mabé. Alors moi, si sur za na kata libala toyebi, il faut mettre Dieu dedans. Il faut oza la maman o ozo sivenda kuno. Il faut oza la maman o azo ratan so na mbayi na ye. Papa o azo ratan so na mwasi na ye. Parce que bato misusu baza ka pembe na biso, batala ka biso kwa ndako zo. Azo tala yo na convoitisme azotalo na motema moko ke fallait ba pesa nga mwasi na ye il fallait ba pesa nga mobali na ye alors que eza eloko oyo mutu soki oza na kati ya couple tant que osangajaki déjà na mobali na yo okoki kotala ka mibala batu misusu te. La famille totika babiloko na tombaki amoureuse okotomba amoureuse ne di mama yo za mwasi ya couple oza na kati ya couple na yo soko ozomona ke couple ne zo simba te zo bonga te luka ta mususu o luka o se séparer to luka soki osala nini après okene ko banda kolinga mibali mais yo za na kati ya couple yo ozobima libanda. C'est quoi ça? Yo sana na mobali na ona bana ye paza mobali na ena bana pourquoi oya kolinga obebisa kaka couple ya baninga tala ndenge o gâcher relation ya papa wana na muninga na o ba mona na kala babunga na ba contact. La famille soit prudent. Les mamans bozala maele ba papa tozala maele mingi tozala bango pembeni baza ba ami ennemi mingi to pousi bango pembeni to kaso kwa ke bango pe baza en couple to vanda bien nzoka bat nyonso te bazala malamu na bato mutu musu azomona ke bino bozozwa mutu musu azomona ke bino bozomata mutu musu azomona ke mobali no aza bien azolinga yo mwasi no aza bien azolinga yo aosepela te tozala mayele yango tolobi na kati ya libala transparence dialogue amour il faut ezala po tokimisa babiloko musu ya mike. Voilà la famille, que Dieu bénisse tout le monde, je vous aime beaucoup. Allez, bisous la famille.